Allô, bonjour, bonsoir. Selon Tanini Bokozwa, émission na biso ya makusa ya mama spaghetti nakati ya Spaga TV. Ba mama bandeko na lingi bino mingi kande na yebisaka bino ke de temps en temps bandaka koya ndenge na lakaki pona ko présentaka ba recette na biso ndenge nazwa charge wana ba mama eza mokumba te. Soko so bio memi mokumba il faut que nango tina suka. Donc nakoki kolemba te ba mama. Donc toza wana naza vraiment wana pona bino nakumisi nzamba lola oyo abateli ngai na bino oyo apesi biso makasi apesi nga pe makasi ya koya liboso ya baetando eke na bino pona kolakisa bino mwa mukie oyo mama spaghetti aza na yango. Ba mama ndeka na lobaka ke na cuisine mwasi na mwasi azalaka na nzungu na ye tolambaka mutu na ndenge na ye mais eloko eza ke to se completaka na cuisine. Place nga na isuki yo bandi place okuna bandi okuna asuki kaka ndenge wana oyo aye na mwa muke na ye tozobongisa pona nini esala biso bien toyebi secret ya makusa. Makusa esimbaka makambo ebele yango wana omoni ke tozopesa mwa importance ya kosalaka un peu mwa ba recette pona kosunga un peu bandeko mosusu bakoki kozala un peu na mwa difficulté ozalaka oyebi na okolamba mesdames ozalaka na difficulté loko moko boye okomona ngo pepa mama spaghetti donc ezalaka boye nga mpe nayebi na nga nakomona ngo pepa mosusu nga mpe ezalaka boye nalakisi mpe baninga kaka ndenge wana bao mpe totangeli yango mwa moke na classe tozomwa connaissance wana tozopesa mpe na baninga. Donc merci beaucoup na ndenge bozopesa nga chance mais nasengi na bino vraiment ba mama bo s'abonner parce que tout ça na makambo ebele ya kosala biso na bino aide na bino ya abonnement na bino tango boza ko s'abonner boza ko liker bozo partager bo sunga nga ba mama bo ignoraka ba publicité te so ba che publicité nelo kozotala ezona ka ba seconde kaka donc ko ignorer te parce que tango zo ignorer ba publicité donc ozo sunga te ba mama ba papa bana nyonso Congo parce que nyonso bozali ba africain nyonso tout ya bino yangoyo mama spaghetti atindeli bino lelo na yeli bino recette na biso ya riz au lait à la vanille. Donc loso ya miliki na vanille na goût ya vanille donc riz na biso au lait to ko parfumer yango na vanille. En tout cas riz au lait et ça les makana ba sorte ebele bamsu ba parfuma kango na ba zeste ya ba citron bamsu ba parfuma kango na ba zeste ya orange bamsu ba parfuma kango na ba cannelle ba parfuma kango na biloko pays na pays eza na ndenge lambelaka riz au lait. Lelo ngai mama spaghetti na ekolakisa bino riz au lait na biso à la vanille. Donc ba mama botala eza nango simple eza nango na biloko ebele te mais soki olambi oko sepela. Nazo pesa mbote pa bébé Curtis botela mwana mama spaghetti petit na ngai petrus na ngai donc petit taifa okita pona tola kisa public na biso ndenge biloko ni tokosala riz au lait na biso. Alors ba mama ndeka na yebisaki bino lelo tosala riz au lait à la vanille toza na miliki na biso 1 litre ya miliki na biso déjà to tiango na bol. Toza aussi na riz na biso 100 grammes. Toza aussi na sucre na biso mais sucre to kotia nyonso tout te. Toza aussi na nini ya vanille. Et puis ngai nasalaka ngana lingaka riz au lait na nga eza un peu de beurre na kati donc et puis ça saveur moko ya bien, et puis ça va goût moko ya kitoko et puis toza na sel na biso. Sikoyo tozo kende bébé Curtis aolanda biso tozo kende kocha miliki na biso na moto. Riz au lait na biso tosi to sokola ki yango na sokola yango 3 fois pona kolongola ba poussière na un peu d'amidon o ezala na kati ya miliki. Neti batu oyo balingaka neti bataba régime balingana bango olingo lia riz au lait na yo il faut que tokisa ngo mukie otokisi loso mukie pendant 5 minutes ozwi mai wana obuaki donc olongoli vraiment midon nyonso tout
après ndo kozwa loso oye kotia yango na kati ya miliki. Me ngai nasali bongo te, lokola naosalela mwana na sokoli kaka kosokola yango makasi, donc na sokoli yango ba 3 fois na longoli mpenza ozomona bamido ndenge ezolongwa. Sikoyo nde nazokende kolamba yango bamama bamama baspagay love baspagay chou nalela bino mabe bosabone bolike bopartage osalanga bien nalinga bino mingi bamama na ngai bapapa mpo nayebi ke na bapapa mpe balandanga papa mosu oza na o monzemba na nobali te oza na bezo osala mwa riole na nabeta na oma spaghetti natala ndenge na osala riole nanga vite fait nalia. Alo bamama nde nayebisaki bino bomoni totie miliki na biso na casserole, donc totie miliki na biso na nzungu. Sikoyo nazotia beurre na ngai. Beurre na ngai ndenge miliki ezo chauffer, ndenge pe beurre na ngai ezo ko se fondre na kati ya miliki. Donc après ça nazotia un peu de sel. Natia un peu de sel na kati ya miliki na biso. Après ça natia vanille. Natia 2 paquets na ngai ya vanille na kati ya miliki. Natia vanille nanga. Ba maman nga nalinga kotia déjà sucre libela parce que soki natia déjà sucre tango loso na biso ezotoka na sucre wana sucre ezokota vraiment bien. Donc nakotia boye natia nanu 3 cuillerées à soupe. Natie pona nini sucre déjà emikoteli na kati, donc bomoni lokola miliki ebandi déjà ko chauffer, beurre na biso pe eza chauffer, donc miliki na biso déjà ebandi ko chauffer. Nazozela ngo chauffer bien comme ça. Natia loso na kati ya miliki. Donc ba maman boza pete boza la wana na ozongela bino kalate. Donc merci beaucoup. Alors ba maman pomoni miliki na biso déjà échauffé. Sikoyo tozotia loso na biso na kati. Tozotia loso na biso ba maman. Tobandi kobalusa. Soki etoki odimine moto otie moto na feu doux. Po loso na biso etoka na feu doux pona ebela bien. Donc bomonde tozo balusa ba maman. Donc na relaxa bino étape nini tokokoma na loso na biso. Merci. Ba maman bomoni bouilli na biso yango yo etoki, donc emati. Sikoyo tozo chango na feu doux. Faut kotokisa yango na kati ya feu doux. Kochango moto makasi loko se toki boye, tokitisi yango sikoyo na feu doux. Loso na biso ezotoka na feu doux. Donc riole na biso ezotoka na feu doux. Donc toujours diminuer mon moto mukie. On a 2. Ce qui otie boye maman faut pas cause la musique. Il faut toujours pembeni nango pona ko balusaka parce que ce que tiki yango mona ekozika, ce qui eziki saveur nango goût nango et baby. Donc c'est ça un peu. Merci. Allo ba mama ndeka na yebisaki bino riole na biso yango yo ekomo ke ne verre kobela bozomona manano ebeli te tango ekobela tokolakisa bino
mais comme que le verre probé là donc yango déjà omoni mati donc ça va quoi kama on a vandelaki yango awa naza kobalusa yango jusqu'à ce que ekoma na état oyo ekomi tango ekobela na kolakisa bino riole na biso ndenge ekomi comme ça tokolia riole na biso. Merci beaucoup. Ma maman bomoni bouilli na biso ebeli bomoni donc riole na biso ebeli sikoyo tozokitisa po ese refroidir ndambu bongo tochango na bapo donc soko lingo gardango na malili o gardango comme ça ozoliaka ndambu tekika okolinga si po lingo lia na moto yo kaka donc merci beaucoup. Alors ba mama ndeka na yebisaki bino bomoni bouilli na biso yango yo ebeli riole na biso sikoyo tozochango na babol po ngai bebe Curtis alingaka ngo mingi tokotika ngo ekoma malili après tokochango na frigo na biso après tozokolia eza vraiment elengi ba mama riole o bozomona ngai yanga na lingango na beurre pona yoka ngo bien mais soki omoni ke kolamba no na beurre te kolamba no na beurre to lambi kaka los na biso ndeka na lakisaki mais biloko kosalela nango eza tellement ba sorte ba riole eza ebele soki bo sepeli nango bo like bo commenter soki bo sepeli nango na koya lisusu na sorte mususu ya riole donc ba sorte osala riole eza tellement ebele lelo tosali riole na goût ya vanille lobi tokoya kosala goût mususu lobi tosala na goût mususu na goût ba goût eza tellement ebele ba pays na pays eza na sorte nango esalelaka ba riole donc oyo tosaleli bino riole lelo bo souhaiter biso bon appétit parce que tozolia tokoya lisusu na bino mingi ba bisous